Roberto Garriton, rapporteur spécial ya Matali Makoki Mabomoto na école Congo démocratique na 1994 na 2001 a Kufi na Mibu Tuku Mwambe. Avocat pe Mobundi ya Makoki Mabomoto na mboka na ye Chili, Roberto Garriton na bundaki pe na mboka na ye na ntango ya Augusto Pinochet azalaki monjaneneke na bosambisami ya Thomas Lubanga na CPI. Monseigneur Tarsis Chibangu, episkopo ya Lokumu ya kala ya Mbujimai pe episkopo Musungi ya kala ya Kinshasa akufi na Mibu Tuku Mwambe na Mwambe. Recteur ya Moindo ya Yambo ya Université ya Kinshasa azalaki pe episkopo Semoko ya Moindo na consul ya Vatican II pe Mobundi ya Yambo ya théologie africaine. Niger ekobenga na bayi Rwanda Mwambe bazalaki na bokonzi ya kala ya Bahutu tango ya génocide na 1994 banei kati na bango batikamaki na tribunal international pona Rwanda pe banei basusu basilisaki boloko na bango.